Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino ba makamba kitoko. Gavker ayeli bino ba solution ya kafu kafu, ba solution ya kili ba solution moko ya kitoko. Na Gavker bika na yo libela. Pona bandeko na biso oyo baza na problème a mabota. Toyebi ba couple belé lelo oyo ba komi kolinga ko divorcer. Pourquoi? Parce que moi si azobota te, mobali azobota te. Yango la famille ba solution eza nango kana Gavker. Gavker kuna ba osunga mabota pona mibali, ba osunga mabota pona basi. Na Gavker ba osunga makambo nyonso o etali santé. Ozala na problème, ozala na fibrome, ozala na problème ya myome, ozala na problème ya ba trompe, nini ezotungisa yo na Gavker matakita na ba solution na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na balandi nyonso ya sika. En tout cas, la famille, so keza mbalana yo ya liboso ya okota na chaîne na biso, chaîne ya Kisongi officiel. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tant bon s'abonnaka bongo massivement, bobo sana pété, ko cliquaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Tant bon sana pe bongo, bobo sana pété, ko sale la biso ba partage, biso to la ba partage na bino et ko sunga biso makasi e sala que non, chaîne na biso e okende surtout et encore liboso, chaîne na biso eza chaîne moko ya sika, tozana besoin ya ba partage na bino, tozana besoin ya soutien na bino ya ba partage et ko sala biso malamu mingi. Voilà la famille, les loto yeli bino lisusu, maman na biso la servante de Dieu, maman Sandra Mbouyi. Maman Sandra Mbouyi epeli ya batuto yebi abanda carrière na ye depuis kala. Abanda carrière na ye le loté, abanda penza carrière na ye depuis kala. Ebele ya batu bayeba déjà parcours na ye, bayeba déjà histoire na ye. Alors, lelo oyo Kisongi officiel amemeli bino lisusu mama Sandra Mbouyi. Tant de personnes bakoya komituna eza lisusu nini bino bozanga kama kambute nini lisusu na mama Sandra Mbouyi. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mon côté.
ndeko na biso ozali kotala biso, contacte biso na numéro oyo ezali affiché na bande d'écran na bino. Contacte biso pour na précision. Terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Kaka nde tobetaka masolo bamapango ya kosomba yango yo kana lobaka toujours et encore. C'est bien ezalaka toujours kitoko kolata kolia kobima savourer vie. Maintenant go sala bongo kobosa na peteke moni vie o tozalaka nango ezalaka moko. Lelo onzamba koki kosala yo ngolu ozosimbaka bambongo ozozwaka bambongo ebele. Mais soki oza na mayele te to soki ozala na mayele te yango monaka bato ebele bakoyebisa yo bakobetela yo lisolo ke omoni mutu wana azalaki na mbongo mais tala lelo. Na kalawana, ça fait 10 ans passé, moutouna zaki na mbongo. Mais lelo oyo a komi na se. Pourquoi? Parce que azaki na maye l'été na mbongo. Ndenge toza boy na se ya moi. Nzamba pesa rabiso nyonso chance. Apesa rabiso nyonso chance. Omona batu mosusu lelo mwa mbongo ye. Lobi kuna esili apesi pe mutu mosusu chance. Siko na kote na yo. Soki nzamba sali yo ngolu. Na système moko ya bien la famille. Ozozo mwa ba mbongo. Zwa opportunité sombela bana na yo lupango ata soki osomba pona bana na yo te yo moko kaka koki kosomba lupango komi kotongisa ata soki lelo to lobi vie wana e bousculer. Je m'excuse quand ndenge to yebi vie yaka toujours na ba réalité ata lelo soki vie e bousculer oyebi ke non naza na ma place nanga ba obenga nga locataire te naza na place na tonga. Mbongo ba locataire peut-être on a tonga parce que na tonga bandako ebele na tia ba locataire mbongo wana e obando sunganga e ozala neti salaire nanga na fin du mois yango mona batu mosusu ata soki vie échangea tellement que bazaki mayele basomba ki ba mapango batongisa omoni na ye avandi na ye vie ezaka bien. Pourquoi? Parce que azaki mayele. Alors, tozwa pe mayele na opportunité ya bongo ba mapango $350 a pamba tongela bana na lupango mi tongela yo moko préparer surtout futur na yo na ndenge moko ya bien. Voilà la famille. Quand neto beta masolo, lelo toye na mama na biso Sandra Mboyi. Nini zoleka, makam nini esali keno kandenge zalaka. Kandenge zalaka na système a bien qui sont officiel aya kobeta masolo ya mama na biso Sandra Mboyi. Je suis sûre et certaine que ebele ya bato na ba chaîne mosusu déjà to sala ba débat ya bongo mais na chaîne oyo toye lisusu na débat oyo vu que bato bazo tuna kaka bato baomi tuna ka ba question est-ce que sali makato et sali makate. Toyaki komona ba photo moko ya mama na biso na ba vidéo ya mama na biso Sandra Mboyi et bandaki ko circuler sur les réseaux sociaux. Ba photo wana to ba vidéo wana e bando lobela nini. Ba vidéo wana na ba photo eza que mama Sandra Mboyi abandaki ko baptiser batu. Donc bazaki na mai ye aosala baptême ko baptiser kande to monaka. Alors eyaki ko sala que la plupart des gens bakomaki moi curieux hein. Bato belé balingaki siko ba yeba. Mais qu'est-ce que se passe? Eza nini? Na mama Sandra Mboyi, est-ce que yazalaka pasteur pour na ko baptiser batu parce que toyebi que mutu oyo aza censé to aza appelé à ko baptiser ezalaka nde pasteur. Mais toye komona pe mama Sandra Mboyi alataki pe toji na ye ya blanc. Na mama moko mosusu kuna na yebite soki ye pe aza servante de Dieu.
bango mibale baosala délivrance même mutu oyo abandi osala nyonso kosambela kosala badéclaration c'était mama na biso Sandra Mbuyi. Yango bato ebele en tout cas bazomituna baquestion mais comment ça fait-il toyebi ke mutu oyo asalaka délivrance asalaka plutôt baptême abatizaka bato ezalaka kaka pasteur. Comment ça fait-il que mama na biso Sandra Mbuyi akomi pe kobatize bato? Yango mutuna kisongisongi officiel lelo amemela bino naningi natuna est-ce que eza mabe komona mama Sandra Mbuyi kobatize bato? Botika na signaler bino parce que eza na bato mosusu bayebaka te. Mama Sandra Mbuyi azalaka mwasi ya pasteur, mobali na ye azalaka pasteur na Belgique ne place bavandaka. Mobali aza na église munene yango kuna ye nde azalaka pasteur. Et puis pas seulement qu'on église wana na ba église mosusu pe ba invitaka ye akendaka pe côté ya. Donc aza penza musala nzambe oyo aza reconnu parce que na kilelo oyo eza na bato mosusu aza na ye ka musala nzambe ya église na ye aza ka musala nzambe na ndako na ye. Mais soki omoni déjà moto bakomi kobengisa ye na ba église mosusu c'est que bato mosusu bandimeli ke non mutu oyo aza na mwa eloko ya nzambe. Soki mutu aza na eloko ya nzambe te ezalaka mwa pasi babengisa ye na baeglise mosusu. Yango ye kosala ke non mpona mama Sandra Mbuyi mobali na ye baeglise mosusu déjà bainvitaka ye, baeglise mosusu bakoma na bango koinvite ye. Alors eye kosala ke non vu que ye aza pasteur mwasi na ye mwasi ya pasteur yango tobengaka pe mama pasteur. Il y a deux fois d'ailleurs tomonaka pe mama na biso Sandra Mbuyi ateyaka ateyaka na église na bango kuna omona azoteya mateya pe kitoko ntango aoteya osentir ke non Dieu est là dedans aoteya mpenza makasi. Alors yango ezotungisa mwa bato na kote ya baptême wana comment ça fait-il parce que tomonaka na baeglise nyonso ata soki baptême eza mpona basi balingi babatize basi moto azwaka relève ezalaka toujours mobali. Pasteur ya église nde azwaka toujours relève apesaka mwasi mwasi na ye te keno akende batize bato. Tomonaka yango na baeglise ebele yango bato eyopesa bato mwa confusion ka nde ezalaka. Yango na ye kotuna la famille selon bino mama Sandra Mbuyi ndenge azobatizaka bato aosala bien to aosala mabe? Na ba commentaire na bino soki boza pe na ba passage biblique ka ndenge tosalaka bokoki koya na ba passage biblique na bino oyo epekisami na mwasi asala baptême abatizaka bato. Soki pe oza na verset biblique te mais selon connaissance na yo okoki kosala yango ka na ba commentaire ekosala malamu mingi. Mosusu tofungolaka ba chaîne tosalaka besoin tosala connaissance biso nyonso ensemble topartageaka baidée ensemble na ndenge moko ya bien penza makasi. S'il vous plaît la famille toyebi ke la plupart des gens bazalaka soki akoti na bémission bongo au lieu opesa ba point de vue na yo okomi kofinga msala nzambe. Awa tozoya awa pona ofinga Sœur Sandra Mbuyi te mais tozoya kaka mutu na mutu apesa selon elle oya moni selon lui oya moni. Ce que moi que non de mon côté Sœur Sandra Mbuyi kosala baptême eza penza normalité wana eza up to you. Mais ce que moi que non c'est tout à fait normal azape mutu azape musala nzambe donc et au dépendre ka na yo moko na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. La famille avant na kota na moi analyse nanga na ko préférer mingi na pesa moi bambote kande izalaka na pesi moi bambote nanga na ye moko Linda bukulu abalinda na pesi bambote nanga na madame Gracia Mpoyi ya ba Gracia de partout oyo olandaka kisongi officiel na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà selon nga la famille toyebi ke soki tokoti na makambo ya Bible ozala mwa ebele ozala mwa mulai mataki ekitaki bon kokota na makambo ya baptême parce que depuis kala soki totala ta na makambo ya Bible kandi na utaki koloba soki totali ba disciple na Bible wana ba disciple ya Jésus bazalaki ka mibali mwasi azalaki te na batemps wana. Mais kilelo oyo soki toye kotala pe makambo ya nzambe la plupart ya basi bamipesi na makambo ya nzambe makasi koleka ta mibali.
soki tolingi totala sur 100% ya basi oyo balanda Yesu oyo basambelaka balukaka mpenza Yesu na bosolo nakoki koloba 90% ya basi kilelo oyo peut-être 10% nde basi oyo baza na vie na bango ya mokili baza na posa bato bamona ndenge nini balati baza na posa bato basentir ke baza mais 90% ya basi lelo bamipesi bamikabi epai ya Nzambe. Soki pe tokoti na kote ya mibali, je peux aussi dire sur 100% ya mibali ba o penza bamipesi epai ya Nzambe eza peut-être 50%. 50% baza nanu na mokili baotambola nanu na mokili baza nanu na besoin basala vie. La plupart ya mibali bamipesaka epai ya Nzambe mingi soki bakomi déjà dans les 60 quelque nde omona wana yebi ke na okufaka nanga nasilisi vie nanga nyonso awa sikoyo komi tana banda osambela nanga. Ebele ya mibali bazalaka bongo me basi ezalaki no aza nanu na kibo jeunesse na ye omona amikabi amipesi na makambo ya Nzambe ezalaka mwa bongo la famille. Donc kolobake mama Sandra aosala baptême Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause. Atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.